ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nanyango na kokanisa na yo na likolo awanase pona katia motema nanga je connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya bonga na nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga bonne année 2019 na balandi nyonso ya ABC1 tika nzambe apambolama nzambe azwa lokumu oyo akatisi na biso lisusu yudeni koleka na biso mpona kokoma na biso na 2019 mbote mingi na ABC1 mobimba topamboli nzambe sima ya mikolo ebele tozomonana te sima ya mikolo ebele tozoyokana te nzambe asali biso ngolu tokoma na 2019 na occasion oyo au nom ya mon cordon Jimmy Boyembe pe ya assistante na ye mama DS Lompinga na souhaité bino nyonso ba meilleur v ya émission na biso tosambela elongo émission na biso tokoti nango na 2019 elongo na nzambe tozopambola lisusu nzambe parce que nous avions eu cette révélation venant de lui que tosambela pona mboka na biso le 22 décembre uti koleka pona kotia mboko na maboko na nzambe na makambo nyonso bande koya na maponami na basituation nyonso ya mabe Satan alingaki kosala pona mboka na biso. Et nous avions parlé des livres d'Esaïe ya koloba pour l'amour de Sion je ne me tairai point. Et nzambe apambolama parce que asali biso kimia kereleki te toke nyonso lobi awa mukonzi ya mboka autaki koprete serment tozoloba kaka que Dieu soit loué parce que aza nzambe na lola lelo oyo toye émission na biso ya liboso émission ya liboso toye koleka na 2019 nous ouvrons la parole de Dieu biso tolekaka pamba te tolekaka soki eloko ezali mpona koédifier peuple ya nzambe. Livre ya Deutéronome chapitre 2 verset nango 24 à 25 mais tokotanga lelo kaka 24 Bible elobi na biso boye yoka makambo Bible elobi na biso Bible elobi na biso boye levez-vous partez et passez les torrents de l'Arnon. Regardez, je livrerai entre tes mains Sion, roi des Hébreux, roi de Hesbron, l'Amoréen et son peuple. Commencez à prendre possession et faites-lui la guerre. Dans la version Moussou Balobi, commencez la conquête et fais-lui la guerre. Bien-aimé, tozoloba na tina na makambu ya conquête, to makambu ya ko posséder ekolo. Nous étions là les années 2018, les années 2017, les années passées. Nzambazo salabiso ngolu ya kokomaka bamvula moko na moko. Je vais parler de quelque chose oyo esunga biso pepe la nzambe. Nalingi na loba plus 1 moins 1. C'est-à-dire quoi? Lolenge tokomi ngana on a 2019. Ndenge ngai sango mokonzi nalekisi 50 ans likolo. Nalekisi 30 ans, nalekisi 20 ans, 40 ans, 10 ans likolo. Na likolo c'est moins 1. Ce qu'il fallait qu'il na kufa na 60 ans, tangu nazana 50 ans, 51, 52, 53, tant mutaza 50 ans, c'est que l'école est na 10 ans,
Tamuta 50, comme na 50 likolo tike na 9 ans. Tamuta na 50 likolo tike na 8 ans de vie. Mais na sena moi awa muta zo na 50 ans abakisa comme na 51 ans. Et bien aimé, plus na likolo, moins na likolo pardon, na se plus. Nzambe apesi yo mbula moko alongoli pe mbula moko. Mais na liso na biso tozo beta ya conquête. Ane oyo eza ane ya conquête. Tokolobela yango na mulenge nango nyonso. Ko yokanga mabete na mungongo parce que to utla ba losambo ebele. Israël babimi na boumbu. Tango babimi na boumbu nzamba apesi bango mobeko. Bazotambola. Bakomi na montagne oyo. Oh, to comprendre que montagne na tango na kala eze sika présence na nzambe ezali. Israël bakomi na montagne Hermon. Baumeli na sewa na makasi. Kabuya zonga malamu baumeli na sewa na makasi. Okomona na chapitre 2 na verset 3. Nzamba zoloba na Moïse. Alobi na bango boye. Vous avez assez tourné de cette montagne. Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Azo yebisa bana Israël ke bino bo umeli na kobaluka na nzinga na ngomba o. Bo umeli na présence na ngai. Bo umeli na kati na ngai. Bo longwa na sidi bo kende siko na nord. Israël azalaki na ba ennemi. Je parle pour un peuple, pour une famille. Bazalaki na binemi ebele. Bazalaki na binemi ebele o bazo bundisa bango. Tangu bakomi na se na montagne ba umeli, nzamba bibo longwa. Bokende, bolanda sikonze anangai. Bien-aimé, cette année, eza année ya famille moko, année ya mboka moko, année ya peuple moko, ya libota moko, o bakolanda directive nzambe akopesa bango na nzela na mosali na ye. Année ya église moko, o bakolanda directive nzambe akopesa na nzela na mosali na ye. Bien-aimé na lobaka ngo tango nyonso, basali baza ebele, me ba leader ba mukie. Nzambalobi, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Bolongwa boke siko na nord. Babandioke ne ba komi kolemba. Nzambalobi na Moïse loba na peuple ngai. Levez-vous na verset 24. Levez-vous et partez. Botele mape bokende. Alors, vois, j'ai livré. Et sont les rois. Rois oyo. Mutu abandaki kotelemela bino. Mutu abandaki kobebisa mboka na bino. Mutu abandaki kobebisa ecclesia. Mutu abandaki kobebisa famille na bino. Mutu abandaki kobebisa quartier na bino. Vous savez na ba quartier na biso, ya na batu basinya, bango bana balabala na bakobala te, bana na ba liboso te. Mutu akomati na niveau signé ke famille na yete mabi ke famille na ba bonga te. Alo ba peke église wana ke liboso te, mboka na ke liboso te, akangi mboka na komi mboka na ye, e komi makamunyo sa ye, village ya ye, la kenda mboka, na mona ba réalité po ba pesa yo mai, il faut mfumu aloba. Menzamba lobi, levez-vous et marchez. Vois, j'ai livré devant vous. Mwana nzamba oyo kangai. Telema ndeko na ngai. Olali mingi. Ndeko na ngai moko moyemba yemba. Yikampiko ndeko na ngai. Nzamba yebi tango nyonso zolekisa. Me umeli. Ndeko moko yembi. Kombo nini natanga.
losambo nini na sala. Réponse yango nzambe aye nango. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pour na problème na yo ane oyo. Nalobaka ngo mikolo nyonso ndeko na ngai. Tala ngai oyo naza boye na tambo na leki mosakoli moko ndenge to mesa kolinga alobi mosai na nzambe nda na tule tata mko wangu eza mkoni. Pourquoi yo lingi ka baloba liloba pona yo olke yo moko za na pouvoir koloba pe lobe kokal. Bible lobi le pouvoir, Bible lobi na biso la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nazolo balokol un simple envoyé de Dieu. Bato ba yoka kanga ba yebi ma lobo na lobaka. Na poso ba te que Dieu m'a dit. Mais nazolo balokol un simple envoyé de Dieu. Mbulo ezana batu ba telema ba kende. Muto yo abanda ki ko bebi sa. Nzamba livré na maboko na. Ah, natangelanga sus. Esa nga elengi makas. Yoka. Yoka nzambe nenga lobi na verset lango 24. Il y a Deutéronome chapitre 2. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Hermon. Botelema, bokende, bolekana nzela nangai. Abi voici, j'ai livré, alléluia, entre tes mains, Sion, roi de Étson, Amlamoréen et son pays. J'ai livré, Nzamba livré pour Nabana Israël. Dieu a livré pour son peuple. A livré, roi Sion, roi de Étson, l'Amoréen et son peuple. Commencez à conquérir. Fais-lui la guerre. C'est Dieu. C'est Dieu. Tanzamba fais-lui la guerre. C'est-à-dire combat. Tu dois combattre cette année pour ta vie. Et Yokane Bisayo, différence, il y a un combat au Tozanango. Dans l'Ancien Testament, le combat était plus physique. Au comment on attend que Israël, Nzamba bina Moïse, Alobina Josué, Moïse bina Josué choisit nous des hommes. Combat. Engaza Likolo. Dans notre époque aujourd'hui, le combat c'est la spiritualité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les nini, Éphésiens chapitre 6. Mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Tu dois combattre cette année afin que yo longa. Dans ta vie, yana makabunde kolanga ya ABC1, bande ko mokili mobimba. Cette année c'est l'année oyo Nzambe acheli biso déjà nzele ya koleka. Alobito landa yango, landa kaka makambo na oloba nao et tu verras la gloire de Dieu. Nous devons combattre. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons tout en étant déjà des victorieux. La victoire nous appartient. Nangi mutu moko nde azana pona maladi yo déranger mbule belé pona maladi yo déranger mbule belé nzamba tie maladi liboso na yo pona kozanga déranger mbule belé nzamba tie kozanga liboso na yo pona échec ABC1 mbule eza mbula kokende liboso makasi kosakana te nazoloba déjà makamu minene kosama na ABC1 on comprendre te. Dieu nous a donné déjà possession ya makambu nyonso ya binemi nyonso o bazai banguna na biso nazoba pona banguna na yo nzamba pesio bango mutu ayaka po alonga mokonzo ayako nyokola bino nzamba pesi biso makasi mutu anyokola famille na bino mutu anyokola mboka na bino nzamba si alongoli ye apesio makasi yo loba kaka po alongola ye na ye ko annoncer yo que cette année eza année ya conquête. Nous devons conquérir et Bible lobi na
biso. L'Éternel Dieu nous redonnera les années qu'on dévorait les sauterelles. C'est que ndeko na ngai mbula o eza mbula ya esengo, eza mbula ya kosepela, eza mbula malamu. Voilà lelo eza première émission ya 2019 nde na lobi na yo mbula oyo na lobi lokwa envoyé de Dieu eza mbula conquête. Tika nzambe alola apambola o muto yo ki maloba oyo lelo na yaki ko annoncer yo ke année eza année ya conquête. ABC1 année o eza année ya conquête. Mama Chantal Ayao bon anniversaire na yo pe année eza année ya conquête. Tika nzambe alola apambola bino bokende liboso batu bopesi matoi na bino pona koyoka ngai bisika bozali boganga 3 fois conquête conquête conquête. Come on. Conquête, conquête, conquête. 2019, ezala année ya malamu pona bino. Bye yo! ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.